Après, tu quittes la scène. Viens, Yaga. Donne ça. C'est Oswald. Bon, c'est là où il va pas faire mouchoir là. Chinois. Tiens ça fort, totondio nyonso tokolekisa ensemble na masolo na biso totie liboso na kombo na Yesu. Amen. Ana sayo yanga tobete kwa toza fondation pour fondation biso mosala biso ba action ba ni mais avant de ba action yango penza na tozi na biso ba soutien te mais biso moko kaka ya mukinga lelo ko ezelo moko ya mukie tokenda biso musika te toyebi orphelin na biso to mona bino nde tolekaka tomona yango tobi visite na biso liboso toya kotala orphelinat Paola Consola yango lelo toza awa liboso ya bamama liboso ya bana na biso tosepeli komona bino. Merci. Ok. Você quer que eu vá lá de
va te donner, toi tu es orphelin. Rentre là-bas. Oh, que je suis là, non? Les choses c'est quoi? L'encadreur, il y a biso exaté. Pardon. Hey, toi, quitte là. On arrête. namoni fondation ekokisi mo moko oyo bible elobaka te moto oyo akokota na kati na ndako ya baofele yango wana naza na esengo kotala bato mosusu bazwaka ya ebele bamilio me bakokende kosakana nango nyonso tikoza na biso Bon, difficulté tozalaka nango penza na mais à part ça tozalaka na difficulté sentiment na ngai ezali ke nasepeli mingi komona ndenge bino boye Maman, déjà pas des semaines. Wapi Nina? Wapi on a mbet balala nanu. Wapi Nina? Tout le monde est dans bébé, ah vraiment bébé. Princesse. Ouais, ndo ya mama Bugomesi. Yeah. Ben on se passe pas la basi. Et ben on même bala bana basi. Yeah, considère moi. Et moi, il faut considérer. Ça fait mal. On a des qualités aux fondations. C'est une bonne chose.
sentiment d'abord ya kokutana na Voilà, aujourd'hui on a déjà la image, descente na orphelinat Paola Consolata, oyo Planète Béré Fondation, ya répondre na muzo à te penser na ba orphelinat. Azana rabia kulia. Descendre, il y a les lions orphelinat, Paola Consolata et Akini. Donc bonjour Daniel. Bonjour. Dans les lions qui sont orphelinat, donc dans le cadre de la Fondation Planète Béré. Kata